Qui monoko solo ya Déborah so za ki monoko solo Déborah aloba maka oui aloba makambu o Pamela na ba ne loko moko boye lelo Déborah na lobi na bolamo belva sunga ye yango memela stérile non stérile akoma stérile et mema et pesa ye donc akoyi ko bota te to employer ngo parce que c'est to stérile to stérilité ba tout ça ko comprendre ngo te et ba te ba ye ba tout peu ye ba ngoto ke na lingala abota kate pona nini po belvi mutu asunga ye bon abi biloko belva pesa ye yango le kanga mabota ya e bela to ke musika te muchopa auto bota ti bezo kabela muchopi te akabela ye makasi kutu peut-être koleka ye Déborah ngo ozomona tozo bato ebele baza wana bato ebele baza na obelva sunga mais ye lelo alobi na ye lelo ekoloba na TV ke kosunga belvi asunga ye yango wana lelo ekanga mabota mama asungi ye ekanga mabota na ye belvi aza mobali na ye oya kopesa ye mwana ukoma mbongo ya belvi kasabi biloko ya belvi donc c'est que mbongo ya belvi eza mbongo mabe belvi apesi mbongo ya loko asobi mabota na ye na tala Zuma niveau azosumba asumba bana Zuma akolia bana Zuma akokanga mwasa Zuma mabota te kutu esunga ta Zuma po mwasa Zuma ndenge aza bongo Zuma aza na bana na esili te Zuma na esili kobota te mais belvi akangi ya Zuma te belvi akanga ya tendance te po tendance ti lelo pa azwaka zemi apa ndenge akende opesa bana na ye epa bakache bamapasa ne epa kache tika boye ozomona tendance monopose no ekotela te tendance azwaka zemi po bana mapasa auti kopesa kasi auti kopesa bana mapasa ti akangi mabota na bango te okangaka ya yo Déborah tomoni malika ndenge bandeki kotambola awa malika aza na combien d'années de mariage azana mwana boti mwana akangi ya malika te akangi ya mutu mususu te akangi ya wana te akamaka ya Déborah est-ce que belle vie ya Zuma tala Zuma niveau azosumba bana otali famille na bino moko te otali etamboli na yo moko te yo moko avant bala combien de zemi oyo longolo otali te oyo kotraite mama belvi takangi kobota no pa sunga yo en tout cas bolamu eza zoba yango moni lelo belvi akokana osunga bato sulu te po akomi kobanga akomi otala mutu lokola malika oyo azalaka na eloko te lelo belvi apesi mbongo ake bala bajimo paradis na ye tala vol olato nde mutu ana kata cercueil mais vol mutu akokende obalela malika tala moni nga nde naza boye Pamela na ndimaka ma nyonso to ekomela ngai nyonso to ekekoma na ndima yango parce que mpo na otala valeur ya bato na otala bato ya mokili bakati mutu lito inkia Yesu asi lito yazongisi mais bolamu Yesu ka basukisi Yesu lekulusu tala dega mokili mama nango taseki tala dega mokili le monde est méchant munoko na ngai lokola munoko ya tendresse ndenge evandaka asala émission bapesi ngai vitrine bapesi ngai bakiti bapesi ngai na garantie na Zuma ye moko ndenge aleka na te akomisa belvi bapesi ngai na malika nde bapesi mbongo bana mobali na ye bango moko basala bamatala na batunisa mutu atindaka mutu aza te bolamu ya belvi navandaki na bino okashe likambo ya bolamu boye te mena mameju apesa nini masha momenu makila muno ya minu na minu nanga bapesa ya enveloppe akaki asala bafilme lelo alobango na te wanga na katala esonga abengaka ola patrona bavideo eya vandi nanga bona vandi Thérèse mtabimisi mama nga na hôpital siko nga na kopermettre mutu lokola Thérèse ya ndumba salite mama wa mukolaka ta vie afinga belle vie na permettre ngo te kokomela no ngai te moko lesi na komeli mabe oui na mona inde boswani na commentaire na komeli ya je m'en fous ça n'a pas de sens ngai je m'en fous ka pona belle vie vraiment soko finga mal basu be mission ni to ya santa buna bano sana kala ya esa nga mutema pasi te soki nga mona ndima ngo te
bazo ba Congo be mission ya ta sans tabou yanga bazongiseli nga eza ngelo côté eza le passé nanga ya son ezate na comprendre Laetitia Touni Thérèse bien abia tété comment yo lati komba belle vie na nzoto liko tika komba belle vie te ozo zela nini muto belle vie kitana se otika komba belle vie non kutu po ya matanga nanu te abe ozo zela belle vie kitisa mutu na se po yo tika komba belle vie ozo raison ya matanga te to nini to tuna nanu alobi pe to bakanga ki na makamba suzi mais amona ki ndenga lela ki na mbao ozomona ozoluka nini na vie ya mwana batu eloko nini esilaka te komba belle vie na munoko no ekolongwa mukolo nini mama na verre pa mune na chocolat simba totali nani oyo kutu mama na biso muteke ye kutu mtandima na miso ya Vincent ozomona azala reconnaissant na miso ya kutu wana te azala reconnaissant na miso ya Vincent Toulouse tango Vincent Touni abina ye lelo poza la boy abinonga makambo wana kutu internet na yebaki yango te na canal ya Bellevue ne Bellevue koza ye kutu azala reconnaissant andima ozomona siko ngale oso na lobi daye koloba makambo na ke Bellevue sunganga eso batupwana vraiment mais Malika abaka Bellevue ne kulusu Malika yana Bible et Judas ko Judas bango nyo na bazuma wana bateka Yesu ozomona lelo moni pe mbongo batekela Yesu me bali yango ezate bitandra saloba ke bambongo aliaka mbongo na yena nko parce que yenda bande ko tinda ya fingela ke bato yango bande ko futa na fin du mois yaya Pamela yo vanda ka to banga nzambe to kaita prince l'autre asoki le 9 soki le 8 soki le 7 mukolo nini Bellevue abenga si réellement Bellevue asepelaka na bemission ya ba insulte comment Bellevue longolaka banoko yams ba jemima ba ya géri ba kovo ba ya prince avanda tali émission na bi te prince na sepel l'émission te longola ozomona siko to tia susu nani so abo Irano moi ça Irano o chiko bota po Irano pe Bellevue kabela ye si Mona ya gola alembo nga Bellevue la canal teka si ozomona soki ya boma mona teka alongola zema teka te mais beba teka ezali ozomona akangi ba moto na bango ta ke kangaka ya ye oske otali mbonga mobali no po mobali no pa na eloko te so mobali na zakile eloko mama yo vanda na YouTube te ofinga Bellevue oyo yebisa biso komba Bellevue na munoko ne komi monotonie c'est trop Pamela. C'est trop. Comment yo mutu mukolo boy mama mukolo mama koko au dépasser déjà ba senga kingani. OK. Okoki ko vanda vraiment okoki ko komi sala teke na zela mukolo nanga na sa moyo na leka na leka nanga lokola ni au pèlerin. Na kendele ke no pemisa nzoto ke yo zo lingo kufa na komba mutu na munoko na yo na sa moyo na makambu na yo mais yo za à tout moment oye ba vie privée ya bato posa nango nini aosala nini yango moni Laetitia Momba Touni ye komba Bellevue komi monotonie na munoko na yo okotika komba Bellevue mukolo nini voilà poto yeba Bellevue asala yo nini. Peut-être mususu ki Bellevue okibombanda basala ngona suzi bantu peut-être soki Bellevue azaka mbanda na ye là ça va te comprendre vraiment to ndimango peut-être mais soko osoya kibombanda sana yaya mutu bokabolaka ne je respire non kiluzolo mais oui asala kibombanda na yaya mutu bokabola je respire mais baza bambanda bazali sous makasi bongo nazo comprendre ngo te kindoki pour déjà souci bantu azani na sama belé mama chako pa tikela de docteur na sele masamba siko ya Bellevue personne eloko nini yo Bellevue zwa o yo ko koloba te soki Bellevue za mobile na yebisa biso voilà
tokozwa mobali wana soki bakabana mpe na belle vie to bazalaka na belle vie tokozongiselo mobali na wana otika komba belle vie yaya likambo mosusu boseka te omoni makambo mwana mwasi wana alobi Laetitia Mwambana yaya alobi babiloko moko boye soki bato balekisa yango kaka inaperci boye bokeba tomona makambo ya Diana Makile esukisa mwana bato wape ebanda kaka boye tomoni makambo ya ndeko na biso Melody take nokangama na braza na susi ebandaka na babiloko oyo olingi Belva tika Congo akende mpo tika bino na kimia eloko nini ya bino Belva zwa tokozongisa soki mbongo tokokongola ta famille libota mobimba na bazali na poto na bazali na partout dans le monde na bochwana tokozongisa ene koseka te tokozongisa mbongo wana ata baza na Singapour na Malawi tokozongisa mbongo na bino po oyo ekomi likambo mosusu po Laetitia Mwambana makambo alobi bati relatia nano mpo eza elombe charge omona kete mitema bino esepela nga nayebi te ya tete Teresia yebisa biso po eza Caleb likambo papa Masumu papa Elombe likambo Teresia na Bellevue oyo bolekisa yango boye te bolekisa makambo boye te bo soki tolobi ke likambo peshanga na sila etalika sila na peshanga bato yeba vérité na bango pe baza bana groupe Simba mais Teresia yo groupe Simba oleka te oza mwana Caleb yaka kolobaka ndongo lobi makambo ya Dina na Belinda kokota makambo ya bapeshanga na basila te otingami na komba Bellevue on dirait biscuit nini oyo bato balingaka mingi petit beurre na munoko nini Bellevue moto atinda yo bima na Bernard Situmba te Bellevue te moto atindaka bana na yo bazwa bango na efomi Bellevue te Bellevue bayebi état d'âme no te vie privée no Bellevue ayebi te parce que na batournage ndako na yo Bellevue ayebi te siko ekezala nini problème nini mama o na Bellevue likambo na oloba ngo ba mama ba menga bozana na vie ba mama mabele mama alinga bo fongola misu likamba Teresia na Bellevue il faut boloba ngo eza sous bien te Teresia ekomi na moi oluki Bellevue moi mobimbo zue te oluki Bellevue butu mobimbo zue Bellevue te o juste oluka nini ngeloko nazo senga mama mabele mama bomengo mama linga mama boli mama pembele mama ya biso na makambo mama loso ba mama théâtre la moni ya mikolo bango na batikali soki na bozani ba mama bokomela ngai na se wana ba ya na biso li parti ba ya esengo dikamba Bellevue na Teresia il faut boloba ngo parce que trop c'est trop eza lisusu ya bato ekomi eza sous ya normal te spirituel voilà ekomi vraiment eza lisusu normal te eza sous normal te loko nini esilaka te po guerre soki sila tokondima ngo parce que guerre na bango eza ya binemi te baosala eza concurrence na bango ya bafilme na bango
bonsoir boboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de to ebisa dino so bomoni présence na biso ce qui makambo ya koloba vraiment ezali émission oyo bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe chez moi na suka ya famille Libota et pas ya Bianca Zanga lelo vraiment na plateau na nga na zanga mon côté na za na Bianca Zanga boloba ke badio na biso vraiment et ke da kitoko yango tozala vraiment tout le temps na ye nyonso ko sepelisa bino ba melomani na biso toyebi ke bolinga biso trop biso pe tolinga bino vraiment il y a trop. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, Regan Ngo, ma garçon Paris, Natacha Gola, la patronne, je te salue aussi. Et pourquoi pas ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup, Bipine la star, je te salue aussi, Mayaya, je t'aime beaucoup. Na Bossan TV, Kopé Sambote, Nangé pas Jeanne Mbosso, Christelle Seka, Regan Ngo, ma garçon Paris, papa Sam pour la nécessaire. Bambote na bébé, en tout cas, mingi to consommer film na biso armée de guerre, oh maman Bellevue actuelle biso président. Premier épisode, na deuxième, na troisième. Tala nenge film qui en tout cas to consommer. Famille Libota pas de distraction. Famille Libota oye. Famille Libota toujours en avant na ba film na biso. Tant to lo bato ya défendre ba valeur, to défendre ba valeur o ezana kati ya maman Bellevue ya musala kitoko o ezo salela biso. Azo ki ndeko présenter ba comédien na pays Europe par-ci par-là parce que yende mutu asimbi bik asimbi écriture lelo na théâtre na biso. En tout cas to fongolele maboko bato nyos bozana keto na haine pona Bellevue. Parce que boye baka eloko nini te boye osala na monde o Bellevue ayeba ke eloko ya osala yango azakaka toujours vraiment en avant. Et donc ce cause parole mon nga ifongole nga plateau na ngana yamba mona suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca to bande émission l'autre fois mbala moko Bianca bandi na kolela. Problème wana ezaki nini parce que ba fanatique pe mususu ba bengi nga balobi Bianca leli na émission pourquoi to yebi ke bolamu ya mutu ata basali e bolamu epolaka te mais ya ko bimbisa. Donc, na habité faible, on a comme qui na niveau ya kolela. Ezaki d'abord dit Anine. Bonjour d'abord. Ah oui, bonjour Pamela Matondo, bonjour na Dipiner, bonjour na Enoch Luzolo, papa na Victoria, moi na Star. Enoch alinga bongo. D'abord na biso baba Star. Si. Vraiment, merci d'abord à Emro Poutine de l'écriture, Maman Bellevue Kandi, la patronne. Merci beaucoup. Donc, on laisse Nzamba Versa. Merci à toi. Odette Lessa, maman na Lesseline, Niki Lessa, Mifi Lessa, Moté Maya Papi, Iran Kialuta, Moté Richard. Merci à toi Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco. Agent César Manko, Ada Jolbanja de Turquie, Luanda, Turquie, Paris, Pewa, Rose Mengaza, Bibi Choumoussou Mbaïpoupa, Mabi Décoration, Kafela, Lepa Bibiche. Merci à toi, Mamita Dina. Merci à la grande H, merci à la maman chérie, à moi aussi, maman José Loussadissou, maman Aniba Super, maman Ewina, maman Gina Mabiala, papa Alengi et papa Godard Eliko. Vraiment, toute communauté, la famille de Bota Bambote, Bino Place Bozwami, Pamela Bola Mamoutou, Omoni Moutou Asara Bat Bolamu, Batu Missou, ceux qui bazo reconnaître Bola Mamoutou, na miso Nzambe Zara Lisumu. Na kala nzamba no kita man. Kala ezaki mane ba no kita. Pour le moment nzambe era man to ko lobe lekate parce que nzamba sara makamna ndenge na ye. Nzamba ko lekisanga na nzela dipine atalika te. Moi o boya ko bonga te mina lekisa na nzela moi sana ko zwa vie. Ya lokwa nzambe ndenga lekisanga pembe na ma belle vie. Très bien. Nzamba vanda tali habité. Mwana oyo alobaka bêtise mingi na munoko mwana oyo vraiment soki toke na ba logique des choses peut-être ko changer te na lekise na nzela mwana mwaso peut-être na kanala mwana mwaso oyo akozo éducation mususu ozomona Pamela na vanda ki tozaka na ba famille na biso tozo na ba famille oyo ezake basunga pe biso so tobike ba famille na biso basunga te lokuta na miso nzambe lisumu. Mais peut-être moi pe famille pe ezangaka. Mais na canal la maman Bellevue nzamba sali peut-être na canal la maman Bellevue na sekata mukie. Na bomba te Pamela, na bomba po anini. Ozomona nazaki na difficulté peut-être pour na sortir maman na grand frère na hôpital. Mais na moni maman Bellevue salinga bolamu. Na ko linga te bolamu wana na ko bomba ngo na nga moko te, na bomba ngo te fona talisa na batu. Ozomona bato lelo ma Bellevue sunga lelo bakoma ba ingrate. Ozomona
bakoma oloba makambo oyo Belva asalelaka bango asalelaka biso na privé toyaka nango na TV ntango ma Belva apesaki nga mbongo nabimisa mama na nga na hôpital est-ce que ma Belva abelanga leka na TV kende loba napesaki yo mbongo jamais munoko na ngai lokola munoko ya tendresse ndenge evandaka asala émission bapesi ngai vitrine bapesi ngai bakiti bapesi ngai na garantie na zuma ye moko ndenge aleka na TV akomisa Belva apesaka na malika nde bapesa mbongo bana mobali na ye bango moko basala bamatala na batunisa moto atindaka moto aza te bolamu ya Belleville avandaki na bino okashe likambo ya bolamu boye te mena mameju apesa ye nini masha momenu makila muno ya minu na minu na nga bapesa ya enveloppe akaki asala bafilme lelo alobango na te bawangana katala esonga abengaka ola patrona bavideo eya na enveloppe amune na chokola simba totali nani oyo kutu mama na biso muteke ye kutu mtandima na émission ya Vincent ozomona azala reconnaissant na émission ya kutu wana te azala reconnaissante na émission ya Vincent Toulouse ntango Vincent atuni ye abi na ye lelo pozala boye abi nonga makambo wana kutu internet na yebaki yango te na canal ya Belleville nde Belleville akozala ye kutu azala reconnaissante andima ozomona siko nga leoso nalobi daye koloba makambo na nga ke Belleville asunga ngai so bato kwani esa bino mitema pasi mpona nini esa mutu motema pasi te bino aussi longtemps bino bo reconnaître valeur ya mutu te bo ndima bolamu ya mutu te tika biso to ndima na biso bolamu ya mutu wana tika nga na nga TV na loba neti Jemima Ibele en tout cas Jemima merci nzamba alola pambolo comment faire le bango na TV parce que bolamu ya mutu babombaka te parmi na bafarti Jemima pesinga mbongo nga moko na satandaki nango te ka Ibele kosunga nga na niveau wana siko bolamu ya muninga boye so na ko lobango na TV apo yo lobi na nga kenga na mtamatalana na mtamatalana te na difficulté avant na tala bite wana mama na nga wana pasa mama na nga do ndenge la patron asungi nga pe na ko sunga pe ndeko na nga bongo siko lelo so mutuma va na kita fingi Jemima Ibele nga place nga za donc kokata Pamela na défendre Jemima parce que asali que peut-être maman na nga zonga ndako bola mabongo ya na ko yo lobango te bino bato bokomela na commentaire bosala promotion boti ko répondre bozala répondre bino non Belleville oyo Thérèse olinga sakana Belleville sa mwana mbwa voilà Belleville sa bande génique o Thérèse atiaka osoka longola bwaki na kalamu voilà boyebe lo musoko koma tango Thérèse avandi na kiti na mukusa irano lata basirvete aswa wana alobi ke aza koya koloba makambo kimpese bolandaki Thérèse ata bolandaki ye te pourquoi bino boacceptaka toujours réputation Belleville kita pourquoi bino bolinga toujours so bafingi Belleville biso toya kodéfendre Belleville te eza na sens te comment bino bozwaka temps na bino do bino eza nango logique soki bayagola bafingi Belleville bolokoka munoko lokola po soki afingi Belleville bakoma ya nzepa ya bino eza normal est-ce que boloko comment la logique des choses boloko kaza muta ko finga Belleville so bino boya na TV po bokomela bato ke bozo finga bi tala bokeba balobi biso pe to finga ka to tika semblant to ya zela promotion ya film dans ba bango lo moko boyo ko sala promotion ya film ba film ba Belleville et sukara na ba dictateur ne mission na biso tout na début to bana toujours na promotion ozomona ezapela be mission musu to sala promotion te parce que ba toucher icône neti nga na vandi na nga bona vandi Thérèse amtabimisi mama nga na hôpital siko nga na ko permettre mutu lokwa Thérèse ya ndumba salite mama wa mukola kata vie afinga Belleville na permettre ngo te ko komela no ngai te moko lesi na komeli mabe oui na mona inde boswani na commentaire siko na komeli ko sa to ko mosona na ya je m'en fous ça n'a pas de sens ngai je m'en fous ka pona Belleville vraiment soko finga mal basu be mission ni to Santa Buna bano sana kala ya et ça nga mutema pasi te soki nga mona ndima ngote
bazo ba Congo be mission ya ta Santa Buyanga bazongiseli nga eza ngelo côté eza le passé na nga ya son ezate naza mutu na leka na nzela wana peut-être mususu avant lelo na zala o na zalelo nazaki na mutu akoki ko orienter nga te ne leka na nzela wana bango bien peut-être ba okanisa ke point faible na yo ndingo sala émission ba Santa Buyana eza faible na yo faiblesse na yo en fait au sala théorie au sala pratique te ce qui ezaki au sala ka pe pratique vraiment ça na souci mo parce que makambo lo ba peut-être ba comprendre na moté l'émission na ya Santa Buyana ba na ko sala eza théorie eza pratique te abana lo ba na monoko asala pratique te ki asala ngona nzoto na ye non faut bo kanga eloko wana très bien tant bo zongisa ngo po bo kanisa kinini bo kitisa ye musala na ye kufa u koma to mesana déjà na musalo ata bo fingi tongo midi pourquoi to saka musalo bino pe kaka bato bo sala nini bo kotala biso tala Pamela obe loko moko boye Laetitia Mwamba en tout cas moi ça na félicitations parce que azui parti prêté aza vraiment naître alobeli ya ne pechanga alobeli ya na isila alobeli ya na Belleville na bi kuté so ba age mona ba pechanga na ba Belleville na elité vraiment baza ba collègue voilà ba collègue musato employeur ngo bongo makambo moi so na lobi vraiment soki ezalaki munoko solo ya Deborah soki munoko solo ya Deborah aloba makambo oui aloba makambo oyo Pamela naloba ne loko moko boye lelo Deborah na lobi na bolamo Belleville sunga ye yango ememela stérile akoma stérile emema ye epesa ye donc akoki kobota te to employeur ngo parce que c'est une stérile, une célérité, tout ça on comprend en côté. Et bato be ba ye bato musupu ayebi yango to kena na lingala abota kate. Pona nini po Belleville mutu asunga ye. Ah bon? Abi biloko Belleville pesa ye yango le kanga mabota. Ya ebela to ke musika te. Muchopa auto bota ti Belleville kabela muchopi te. Kabela ye makasi kutu peut-être koleka ye Deborah ngo. Ozomona tozo bato ebele baza wana bato ebele baza na o Belleville sunga mais yele lobi na yele ekoloba na TV ke kosunga Belleville asunga ye yango wana lelo ekanga mabota mama asungi ye ekanga mabota na ye Belleville aza mobali na ye oya kopesa ye mwana u koma mbongo ya Belleville kasabi biloko ya Belleville donc c'est que mbongo ya Belleville eza mbongo ya mabele Belleville apesa mbongo ya loko asobi mabota na ye siko makamba bomutu azokoloba makamba minene boye na TV biso vraiment tokoki répondre muta bongo te après bino bokoya na TV bokomeli nga koloba te Pamela ngai loso na botaka na ngai te nde ma Belleville sungaka bato bongo bo loso ka suninga na yo vana TV na bali ke biloko Belleville apesa nga nde yango moto memeli na kozanga mabota mais Belleville pesi biloko bien ka zanga photo ke na molo OK na bango penza rapide faut expliquer bato bien suite au tali lelo na monde ya comédie bato nyonso Belleville asungi akangi mabota na bango te okangaka ya yo Deborah tomoni malika ndenga banaye kotambola awa malika zana combien d'années de mariage azana mwana boti mwana akangi ya malika te akangi ya mutu mususu te akangi ya wana te akamaka ya Deborah est-ce que Belleville ya Zuma tala Zuma nivazo sumba bana tala Zuma nivazo sumba asumba bana Zuma akolia bana Zuma akokanga mwasa Zuma mabota te kutu esunga ta Zuma pour moi ça Zuma nenga za bongo Zuma za na bana na esili te Zuma na esili ko bota te mais Belleville kangi ya Zuma te Belleville kanga ya tendance te po tendance ti le pa azwaka zemi apa ndenga ke na opesa bana na e pa ba kache ba mapasa ne pa kache tika boye ozomona tendance monopause ne kotele te tendance azwaka zemi po bana mapasa au tukopesa kaza au tukopesa bana mapasa ti ozomona siko to tia susu nani so abo Irano moi ça Irano au tukobota po Irano pe Belleville kabela ye si Mona ya gola alembo nga Belleville na kanala teka si ozomona soki ya boma mona teka alongola zema teka te mais beba teka ezali ozomona akangi mabota na bango take kangaka ya ye
oske otali mbonga mobali no pour mobali no pas ne lokote so mobali na zakile loko mama yo vendre na YouTube te ofinga belle vie otali famille na bino moko te otali tamboli na yo moko te yo moko avant mala combien des amis oyo longo otali te oyo ko traiter mama belle vie takangi ko bota no pas sunga yo en tout cas bolamo eza zoba belle yango moni lelo belle vie ko no sunga bato sulu te po akomi ko banga akomo tala mutu lokola malika o azaka ne loko te lo belva pese mbo akeba ba jimo paradis na ye tala vol o lato nde mutana kata cercueil mais vol mutu ke no bale la malika tala moni ngande na zaboye Pamela na ndimaka mani nyonso to ekomela ngai nyonso to ekoma na ndima ngo parce que pona otala valeur ya bato na otala bata mokili bakati mutu lito inkia yesa zili to yazongisi mais bolamo yesu ka basukisi yesu nekulusu tala dega mokili mama nango taseki tala dega mokili le monde est méchant bakati mutu litoi kia yesu azwi litoi abambi eyaloka bamalika malika aza na eloko te babandi malika na bote ti na masanga mais malika abaka belvi nekulusu malika ya na Bible et Judas ko Judas bango nyonso tuna bazuma wana bato bateka Yesu ozomona lelo moni pe mbongo batekela Yesu me bali yango ezate bitandra saloba ke bambongo aliaka mbongo na yena nko parce que yenda bande ko tinda ya fingela ke bato yango bande ko futa na fin du mois ya Pamela yo vanda ka to banga nzambe to kaita a prince l'autre a soki le 9 soki le 8 soki le 7 mukoloni ni belve abenga si réellement belvi asepelaka na bemission ya ba insulte comment belve longolaka banoko yams ba jemima ba ya géri ba kovo ba ya prince avant atali mission na bité prince na sepel l'émission te longola si réellement asepelaka nango osala ba ironie pourquoi ozomona mutu lokola tendresse asa mutu akoki kolanda te parce que aza nanu mal appris mal éduqué ye moko mama ya bana une femme responsable aza ko se comporter on dirait un vaurien ozomona eya faute te parce que eza baéducation mutu azobota mwana tata exemple ene asuivre opesa na communauté ekezala te ozomona parce que akoya koloba makambo lokuta na kombo ya belve est ce que mutu kola belve makovana apia tendresse to mura wana mbongo mura azaki ne loko te koko na banga azolela mura libumu evimba makola mura ezembwami ozomona makoko bamura leli ya bibelve sunga mura lelo yoko ya kovanda muro banini ke belva apesa ka mbongo ne mama na ngalo abimi hôpital bona vanda na TV abi ke belva apesa ka mbongo na pona fingela ke ba tala imagination à bateau sans manière posa sans manière moko de jamais zéro d'insensé Pamela au moins mokili na biso oyo toza nango oyo mutu moko te aya koloba ke peut-être mutu wana sunganga te pona nini ko bakomo banga ozomona bakomo banga bato misusu bazoya koloba bazobengela patron mais pas na bango ata lipa pamba bazokokolia te est-ce que bayebisi bino famille ya Belleville mais oui Belleville pe na bongi te azoluka lokola mutu nyonso to ndenge azoluka comment bolingi bola te charge eza ya ye te soki asunga famille na ete Pamela mutu asunga famille te batalaka na ba art ya mikie bandeko ya kosunga famille po asunga d'abord mutalibanda ki nazo comprendre te cousin na otoko bala wana tokendaki nini mariage ya nani ya ndeko na otoko bala wana ya ndeko ne oto chaki bisina tuna ba YouTube wana ya cousin wana muta asunga famille akoyi ko organiser mariage ya ndeko ne bongo voilà ozomona mutu asungaka te mama kuluta kufita genre bouquet de fleurs au belva tiena mama kulutu ne akondi mama kulutu ne na honneur yo koloba muta bonga sunga famille te bozanga biloko oloba te biso ne tovandi boye ngai nazoloba ngo mutu afinga nga je m'en fous na accepter tanga classe nyonso mono otanga mpona Belleville j'accepte
Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. Bah, question Zanga, il va répondre si Bianca Zanga. À un moment, ça fait très mal, hein. Ça fait vraiment très mal. Moutuloko a Déborah. Ceux qui viennent à rater dans le théâtre, nous avons payé au Libala. L'époque, c'est dans on payé le lot nanda kuno ya Libala et ya kola ta belle vue. Comment ça? Abangi atate. Abangi atate. Apeza ta mona wana te. Monopole nyonso wana ozwi yango wapi. Lelo o eza grâce ya belle vue parce que sungaki yo lelo okomi stérile. Mobali no wana so azala mbongo. Bozwa biloko o nyonso belle vue aida yo asunga yo. Bozongisa la belle vue po yo bota. Bianca Zanga tokotaki na sujet ya ndeko na biso Laetitia Mwamba. Komona ba sortie médiatique ya Laetitia Mwamba Bianca tanke mutamayele elobela. D'abord, bonjour à notre mémé. Amoni Laetitia Mwamba wana ana emutu loka batu nyonso tout. Mais achali meilleure analyse parce que na bango asimbi groupe Simba Mobimba. Ah ouais. Asimbi kaka groupe Simba. Mais loko moko intéressé ngai o batu ba comprendre Laetitia Mwamba na comprendre. Laetitia Touni Thérèse bien, abia tété. Comment yo lati komba belle vie na nzoto liko tika komba belle vie te. Ozo zelani. Muto belle vie kitana se, po tika komba belle vie. Non, kutu po ya matanga nanu te. Abi ozo zela komba ozo zela belle vie kitisa mutu na se. Po yo tika komba belle vie, ozo raison ya matanga te. To nini? Tuna nanu alobi pe to makanga ki na makamba suzi mais amona ki ndenga lela ki na mao ozo mona ozo luka nini na vie ya mwana batu eloko nini esilaka te komba belle vie na munoko no ekolongwa mukolo nini mama oyo yebisa biso komba belle vie na munoko ne komi monotonie c'est trop Pamela. C'est trop. Comment yo mutu mukolo boy mama mukolo mama koko o dépenser déjà ba senga kingani. OK. Okoki kovanda vraiment okoki komi sala te ke nazela mokolo na nga na sa moyo oyo naleka na nga lokola li au pèlerin nakende opemisa nzoto ke yo ozolinga okufa na komba mutu na munoko na yo. Pamela naoloba no likamba solo wana eza ya famille esama ya libota na nga. Grand moka ya famille boy azana pona tuna ba compte rendu ya bana bandeko bana voyage. Mona songola kuta sala kanini na sala kabo. Mona songola ya nzamba frappa ye e comme na toura tout na vie privée ndeko nanga. Nzamba frappa na munoko linga sana AVC. OK. Ozo luka olongwa na sa moyo na makambu na yo. Mais yo za à tout moment oye ba vie privée ya bato posa nango nini. Osala nini ya yango moni Laetitia Mwamba tuni ye. Komba belle vie komi monotonie na munoko na yo. Okotika komba belle vie mukolo nini. Voilà. Poto yeba. Belle vie asala yo nini. Peut-être mususu ki belle vie. Poki bombanda basala ngona suzi bantu. Peut-être soki belle vie azaka mbanda na ye. Là ça va te comprendre vraiment. Tona ton dimango peut-être. Mais soko osoya ki bombanda sana yaya mutu bokabola na je respire. OK. Et non qui nous olo. Mais oui, asa ki bombanda na yaya mutu bokabola je respire. Mais baza bambanda baza lisuba sosi makasi bongo. Nazo comprendre ngote kindoki. Pour déjà souci bantu azani na sama belé. Maman chako pa tikela de docteur na sele masamba. Siko ya belvini belva pesonini. Et loko nini yo belva zwa o yo ko koloba te. Soki belva za mobali na yebisa biso. Voilà. Tokoza mobali wana soki bakabana pe na belle vie to azanga na belle vie tokozongiselo mobali na wana otika komba belle vie yaya likambo mosusu boseka te omoni makambo mwana mwasi wana alobi Laetitia Mwamba na yaya alobi babiloko moko soki bato balekisa ngo ka inaperçu boye bokeba tomona makambo ya na makile esukisa mwana bato wapi ebanda kaka boye tomoni makambo ndeko na biso Melody take no kangama na braza na souci banaka na babiloko oyo olingi belva tika Congo akene po tika bino na kimia eloko nini ya bino belva zwa tokozongisa
soki mbongo tokokongola ta famille libota mobimba na bazali na poto na bazali na partout dans le monde na bochwana tokozongisa ene koseka te tokozongisa mbongo wana ata baza na Singapour na Malawi tokozongisa mbongo na bino po oyo ekomi likambo mosusu po Laetitia Mwamba na makambo alobi bati relatia nano président Elombe charge ata so relatia président Elombe charge oui tondimi parce que aza papa na maternité à groupe Simba aboti bango même aussi le comme ko écarter Bellevue wana asa bolati c'est mon avis oui toboya queen te oko comme yombe gauche tokobomba te toko accepter parce que poser biso yombe gauche abota maman na biso vie ya queen man soki babi ke Bellevue za mwana ya nani toko ndima ozomona toko ndima parce que eza nango logique mais bozo luka bosala bakabali moko contre Bellevue boluka botie kasi na mutalaka botumba Bellevue po mona kete mitema bino sepela ngana yebite ya tete Teresia yebisa biso poza Caleb likamo papa Masumu papa Elombe likamba Teresia na Bellevue oyo bolekisa ngo boyete bolekisa makambo boyete bo soki tolobi ke likamba peshanga na sila etalika sila na peshanga bato yeba vérité na bango pe baza bana groupe Simba mais Teresia yo groupe Simba leka te oza mona Caleb yaka koloba ka ndongo lobi makamba ya Dina na Belinda kokota makamba ya bapeshanga na basila te otingami na komba Bellevue on dirait biscuit nini o bat balingaka mingi petit beurre na munoko nini Bellevue muta atinda yo bima na Ernest Tumba te Bellevue te muta tinda bana yo bazo bango ne fomi Bellevue te Bellevue ba yebi état d'âme noté vie privée no Bellevue yebi te parce que na ba tournage ndaku na yo Bellevue yebi te siko ekezala nini problème nini mama ona Bellevue likambo na oloba ngo ba mama ba menga bozana na vie ba mama mabele Maman Alinga, pour fongola misu likamba Thérèse na Bellevue. Il faut boloba ngo za soubienté. Thérèse et comme na moyi. Oluki Bellevue moyi mobimbo zuete. Oluki Bellevue butu mobimbo zu Bellevue te. O juste oluka nini. Ngeloko nazo senga mama mabele. Mama Bomengo, Mama Linga, Mama Boli, Mama Pembele, Mama Biso Makambo, Mama Loso. Mama Loso. Ba mama théâtre la moni ya mikolo ba mwana batikali. Soki na bozani ba mama ba komela ngai na se wana. Ba yana biso li parti, ba ye sengo. Dikamba Bellevue na Theresia. Il faut bon bango parce que trop c'est trop. Ils sont ya batune comme et là c'est normal comme spirituel voilà. Et comme ils sont normal. Ils sont normal. Te loko ni si la raté. Bon guerre ceux qui si la torondimango parce que guerre na bango ils a binemité ba ça les concurrence na bango il y a ba film na bango. Siko yo na bango problème ni. Voilà. Péché na saloni. Peshanga sala lo hotel lobi pe komba Bianca ya peshanga wana to comme na biso déjà ko chité o lobi kombo ya peshanga wana to moni ba sortie médiatique yo bi mebele artiste comédien ngo pe na yebité na yebité a jouer na groupe nini po lo ba ke Irsil contre peshanga ndenge pesaka d'abord makambo bongo eza grâce ya Sila na ba rôle aussi là à soutenir Irsil makasi na Irsil contre peshanga et puis ava filmer wana bima et pesa en plaire o et pesa ki wana bakendai kolala na morgue ya Ngalima. Les garçons, Eric, en question comme Eric, voilà. Pamela n'a pas le mot boy. Avant Bella, avant Bisoto ya Bella Rizala. Ozomona. Bisopeto kokende. Bella. Ezala kaka. Voilà. Elle a quoi ici peshanga. Avant ça là peshanga contre contre peshanga. Ici contre peshanga. Azalaka déjà peshanga. OK.
ozomona yo Eric tango yo zo koloba ke olala na morgue omona otango yo lobi ke olala na morgue pour la film ya yote oui ya mutu mususu oyo kutu mukolo nzoto ye moko alaleli yango te na yo ke kolala na biti nini voilà c'est que yo moko zaki mutaba kisi c'est que yo moko zo soifé o le kuto suka ta na péché en côté sina dakosa pas lala wana za ko salir réputation dakosa te ya péché ngate ko salir réputation ya Ngaliema po hôpital munene lokola Ngaliema ba accepter yo Eric o lala na morgue voilà bato kutu basalaka na morgue na bango na balala na kati te siko bako permettre yo corps étranger ya kolala ngai loko na loba président dakosa na loko sana été ici péché ngai loko sana été basila na kana na Ngaliema te ya lobika komi menacer ba komi otindele bato ba enlever to yebite est-ce que makamango eza ya solo to ayeka na ba sortie médiatique wana ba yeba ke mutu wana eza bila kosila mutu salaka mutu bongo kosila avant di sikoyo aluki abite fona leka pande kona ngai ya PD bango na bango ba ma chérie mon frère bata deux fois abina leka pa mutu deux fois oyo na leke pa na ye peut-être ko pesa nga oui, tu as accepté à l'écaki. Même ça biso eloko nini o etindi aya kokoko c'est la péché nga batumaka. Ya ka etindi za bodo so kabi ka péché nga mta kisi. Ne péché nga ba fane ba péché love batibati kolinga ixi péché nga. Ata bosali ba kabala ba be pona bato wana baza toujours aimé. OK. Baye bakani bayo sana théâtre balonga ngudi. Osomona Eric Obunga kala loka munga na biloko sila. Yo moko nga nayebaka nanu nayebaka nanu et pas pour ça bobo oui c'est pas pour ça bobo te on dirait la tala na groupe Simba ce groupe Simba te on dirait pas président biso Jérémy Matondo parmi ba groupe wana misatu wana mais na groupe Simba on dirait groupe Simba on dirait ya on dirait ba kosa leka kaka non yebete na théâtre na yebete ya ta yebi nga mana yebi na tala mo ba keke tableau na yo Eric oyebo jouer te Eric ozana burosa malonga te ya ko brosser munoko na yo Eric ozana parfum malonga te kaleso malongo ozana ngote Eric sengla kitoko bala mibalo ana ngote moye na TV po finga dakosta okosela dakosta makambo ke bolala nanga no Ngaliema botika makambo te Ngaliema so botiki makambo bito ofunda bino seke bino botindaka batu bayaka kosalaka makambo ya mabena kati ya hôpital na bino ngelo kono lobaka bongo Ngaliema il faut poursuivre Eric soki botiki Eric c'est que biso to koyebi to kosala be mission to koyebisa gouvernement comment Ngaliema bazo permettre mutu akufi na ye ba permettre mutu aya kobimaka ne pembe to kolobango soki botiki garçon na kana kimia il faut baba nokangaka mutu moko olobi likambu okoseli mama ye makambo kangiyo okoseli hôpital mo makambo parce que eza ko sali ba docteur ko ba osana kati hôpital wana Ngaliema les hôpital munene comment que permettre mutu kola est censé Eric akopesa biso na ne na date na jour na heure ba ko luka mutu asalaka garde na mort voilà merci beaucoup Bianca Zanga to komi vraiment na suka émission na biso mot de la fin na yo pona émission lelo pe ça fait moi quelques personnes bambote mot de la fin na nga eza boye ya tete komba Belleville na munoko ne komi monopole monotonie kanda sweleki ya oui komi monotonie monotonie na munoko na yo tozo zela yo yaka na makamba kimpese nga na sepelisa bato na makambo Luanda ya okoyoka gu na makambo Angola na kobimisa masola Vincent pona za yango naza nango na ba video na nde bazo beto na Luanda na balabala na nango naza nango na telefone nga na nango to zero mama yo yaka makamba kimpese okosepela na biso siko na makambu oyo ya Luanda voilà bambote na pesi na vena ngai Jean-Paul Kapinga motema ya mama Nasi mauvais propre titre d'Acosta merci à toi Jenny le aquarium kilo ya Congo on dit fois belle merci à Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na kati ya Italie
merci à Nene Nzimbi, la brésilienne, Armeline Tumba, Niki Soka, la patronne, Doris Mwamba, Rosie Mbouy, international, Kabobo, Miss Margot, la patronne, à Patiti Tenge, merci à Tonton Grâce, Nick Bams de Brazzaville, merci à Chico Sana, merci à Chaco, merci à Enoch Mwamba, papa la Victoria, Mwana Star, Enoch Victoria, Mwana Star, Asta, merci beaucoup à Dipiné et merci à camarade à Dipiné Mundela Teni Peme na Bissoa. Merci na yo ba kombo zate pesa kombo na boaka yo. Il riche yo ka kombo il riche. Est-ce que bino il riche. Est-ce que bino bona bato ko bientôt bon na famille bota retourner. Merci na yo Pamela Matono ndenge o accepter nga sous le pena leka wa donc merci na Papa Sam Koukou le nécessaire. Merci na maman la biso BBC Djema parce que bon papa Faustin Ngombo de Bruxelles na maman BBC Djema. Merci beaucoup vraiment parce que qu'il est le ndimangai. Merci beaucoup parce que du jour au jour nazana kilelo me bo accepter en tout cas merci beaucoup na batutu balingaka biso peto lingaka bino vraiment. Tokomi vraiment na suka émission na biso lelo tozwaki bien kazanga mwana suka famille Bota bolobaki alobaka bien vraiment boyo kendenge alobi bien makasi mingi to consommer film na biso Armée de guerre oyo mama Bellevue ateli biso focus na musala. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombe de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange regarde ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi et pourquoi pas papa Sam Konko le nécessaire. En tout cas abonner na biso nyonso ki lelo bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo en tout cas bo ke abonné pe na mwana suka ya famille Bota taka biso famille Bota ils nous fait la force nous avons toujours ensemble. Merci beaucoup na ba maman famille Bota, maman Gina Mabiala, la maman chérie à moi si maman Germaine na Katia France Blandine Pange en tout cas bambote na bino ebele na ba tonton nyonso ya famille Bota o balinga ka biso pe to linga ka bino vraiment il y a trop ceux qui bomoni biso vraiment na bilili bo eza grâce ya cameraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star aza star en tout cas to sala musala kaka ndenge to yokanaki. Merci beaucoup. Bisous, bye, à la prochaine.